kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 Tala lelo news10.com, tala lelo to komi wapi, tala lelo to zokende wapi, tala lelo to za wapi. Merci à vous tous qui est consacré de suivre votre émission que vous aimez bien, Tofongo la Masolo, qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, Molobeli Nabino Yamouké. Là je vois directement derrière de, la caméra, pourquoi pas de saluer Daryl Diwantesa, les caméramans le plus célèbre, Neville Mputu, El Siblimo, lui c'est les monteurs, réalisateurs, Babi ceux qui n'a pas en tout cas vraiment Nazali ingrat. Là na kobo sanate ko remercier la patronne, mère boss, mère Milambe la dinganga. Londres mobimbebi. Na kobo ngapeli souté ko pesa ba mbote nanga et pas ya Julien Botalatala. C'est lui le patron de cette chaîne talalelo news10.com. Là je vois directement à Londres les champions Malela de London Mimawetu. Moi c'est qui Toko. Yo sakanate Acha Faïda. Bambote bien nakata Allemagne bana tuya Allemagne. Merci na obo continue ko sala pona mona na bino masa na bino ndeko na bino Vini Mbouya lelo eza rare komona ke animateur culturel to présentateur moboye na libanda ba tombolele ba banderole ba mamboze belé ba selanga ba réunion en tout cas toza mingi en tout cas merci na bino surtout lelo toza rara na histoire na biso parce que photo développer maramango et comme nini toza wapi yango na lobaki ba artiste congolais balinganité rankin pamba dernièrement tozalaki na Irsil na Gabriel les loto komi na Queen Madère via avec Yansmine mais nani ndemo pandi c'est di bomboma to découvrir na bino qui est c'est di bomboma il est où azana nya sala nini Daryl Diwantesa ce qui okoki ko aider très cher en tournant surtout bata la biso pour que me qu'on découvrir déjà c'est di bomboma o ya zananga et longo na kata plateau to betane vraiment na ma solo o batuno so bande kozela ke Vini Mbouya fozoyer et longo na ngwesa la pour que ya kota rancune entre Yansmi na via pour ya yene ko ya na monde nango makuti nde bango masali ke bango lo bakoti na rancune Daryl c'est petit sana ba téléspectateur bata la biso c'est di bomboma l'homme capable na bandé sur ma présentation à bateau 8 ans au lelo moi c'est du bomboma moi vraiment faux beauté électrique et longa bébé lisa c'est rouge donc c'est du bon artiste et comédien ya to solo na mukende ni santé ni boulot ouais santé ça nango bien na rythme ra ya pays santé ça nango bien boulot pe ki nango kitoko ndenge ça la rare c'est du bon bino tout beaucoup mina belo beli moko ya bino ozoloba na ba jantas je sais pas eza nini te problème ya nini oza c'est du bon au moni temps dans le bas c'est du bon non ba ba tala ba comprendre que oh ma c'est du bon ko tala randi naza beauté électrique et longa ba bébé voilà et longa ba bébé yango zoluka ba problème c'est du bon boma première question nangezana nous impression yo par rapport à l'émission Tofongo la Masolo c'est comment non impression nanga par rapport à l'émission Tofongo la Masolo na CPL d'abord na keyo ya mbingai vraiment ça vraiment ça la vraiment té parce que l'émission mingi au mona bazo au moins façon mais bino vraiment besoin avec respect donc c'est ça. C'est un peu ça. Te développer Daryl maramango yango c'est di bon boma mais kako expliquer bande kono surtout bota la biso libanda parcours ya c'est di bon parcours ya c'est di bon ezan ndenge nini donc c'est di bon abandi wapi pour que le a comme bisika oyoye azali ouais parcours c'est di bon premièrement d'abord c'est di bon zalara ne jeune mo ya marama hip hop et la vie nanga bobo manoka et à chaque fois toi qui se tokutana sanga yo faut ça théâtre faut jouer na groupe nanga bon on a l'andobo et bien on a la théâtre talaka mutoti wala mama rap ba biso ça théâtre mais et arrivé qui jour mo tokutani na super lemba bobo manoka na PC mbote place azali tokutana super lemba abisinga bi yo lobi foya oya répétition nanga ezalaka dimanche abisinga bi lundi foya répétition na bouda ki nanga kuna bien ave ngana mama théâtre oyo mais vu que moi vient à respecter ka na bino lundi faut na répétition na komi on a comme la répétition chose grave na komaka boye nous aurons des mots d'assumelenga teni après singa teni non kota ba et na bani répétition voilà la message pe des ala après tout ça là après 2 ans
après 2 ans on remarqué mais banda qui a côté singa ma théâtre ngo adolescent ni TV. Mais normalement vieux fois l'élection ni TV parce que vous avez une loro TV flatta que parce que design na yo kaka va tel tombe sous ben na yo mais boulot moins oh les kandé ni c'est dit bon. Non, boulot comme nango. D'habitude des alaki non so mutoyer a refa na moi 6 mois mais 2 ans. Yo mutala ma 2 ans na ba. Je travaille avec qui wana bandoka moi. Mais jeune oyo a travaillé bien, a bien mais oyo l'exé quoi. Des bébés qui travaillera bien. Oui, bah toi, c'est un d'habitude, il y a qui sont en côté de la scène, au sentir retour Muscador, Yam, c'est LBG, bah toi, c'est pile la langue vraiment, mais yeah, oh, jouer bien. C'est du bon quand tu es battu sur yo tanga Yam, LBG, bah ça permet plutôt bah quand tu fais na beauté. Dans ce qui est temps, bah bandé encourageux, et ça qui n'a pas normalité, et ça qui n'a pas temps de non, mais l'époque où on a tout encouragé, ngai, bah on va qui bah pire petit à bobo, bah pire petit à bobo. Donc, bon, on a ce sentiment que non, c'est dit bon, la moi, talent, moi, au bout, à comment bimisango. Ngamo pe na comment se sentir ma bé. Et qui n'a pas tout bon, y a na simananga, oh l'exabango. Et na on comprend que na bien, vu que na c'est dit bon, tant sous 10 ans, bon, on a sous bâtiment na TV, héros créé ba maram. Y a on na long et pas bobo, n'a pas joli en smine. Na ça qui 2 ans pas bobo, n'a pas joli. Attention ni boyo caractère. Continue. Non, oui, c'est sérieux. Tant on a côté maman, on a comme na pour ça. Pas joli ensemble. Tant on a posé en habité. Oh les lots panzama. Non, panzama comme t'es fini. Nazoya malé mais placé au niveau commissaire. Tant on a longé na 2 ans wana, na remet pas joli en smine. La bandi n'a pas travail. Kuna tant on a yé après une semaine s'il vous plaît. Bando l'exangai, na jouer ba pièce euro là-bas. Papa to maman, c'est belé. Yasmine na premier coup jouer. Donc parcours n'a ngwana na uche pas bobo après bobo na pas Yasmine. C'est dit bon tous ça quand même réaliste. Autant bon dans groupe belé à théâtre parce que surtout la carrière na yo artistique. Donc on sali même pas 5 ans dans monde à théâtre. Non, fini. Nga c'est dit bon dans monde à théâtre nazo kende dia ba 7 ans. 7 ans. Bah j'étais. Mais dans 7 ans on a tout ba marambunyo surtout on a oyo ti pas bobo bimisio te pas joli en semaine oyo bete la tolo qui est joli en semaine. J'espère que Yasmine papé ça qui a une grande place na katia groupe. Mais c'est quoi pourquoi c'est dit bon Lelo au préféré qu'on a là un grand na katia groupe il y a joli Yasmine. Non, fini. Je suis pas un grand moni musalo to sala oya boulot na ngai. Théâtre za musala na nga ona so na lamuki na tongo na sukoli na lati na ke musala. Na kenate na ça aventure et pas joli Yasmine toi qui n'habites bien nous c'est qui calme mais le problème est que groupe wana existe à l'issue sous té bando futa ma pété visibilité na poto moins non visibilité zala qui nango bozo jouer non tous an ba réaliste c'est dit bon na tikalo jo coup de film moroté ya muta poto benga singa bi fini luka artiste moro boyé na komba c'est dit bon ça li film moro boyé pas Yasmine de tala mama casse na poto tout ça là quand même ba réaliste tout le ba vérité non to fongola masolo té ceux qui yo zo ngoté mais za na bat oyo bando c'est dit bon na coup de film ya mutu mo ba poto na poso solano nga pc on film ne jouer pas Yasmine ou tala mama casse na poto ou ça là c'est dit bon na jouer na film on a joué et pas joli Yasmine ça papa to maman o ba tiara on a vie du public hein so ma papa to maman au moins ma c'est dit bon panza ma solo donc souka tant on t'a déjà vu du public au flatting je profite de l'occasion de dire un grand bonjour à les boss hein le patron de la vie publique Didier Masuki Mobala Mande Fapembe venant zelayo hein yango hein moi au ibsenga koya yaka to panga na masolo pour un documentaire naza capable ndo lobeto ke bande de tout ça marango na lobi ngo boy parce que bat ba monaka que différence c'est maina mafuta c'est dit bon pour mato développer moi mukie parce que eloko nini esimbi li susute na kati ya groupe ya joli Yasmine bon eloko esimbi tezani vinika ne na lobaki théâtre za musala na biso et pas joli Yasmine nazo kende déjà ba nando kende ba 5 ans tout ça là tout comme dans l'année 2014 c'est ce que je remarquais Zalaki que toujours répété ou ya répétition bobo il y a 5 personnes bozo répétition 5 personnes mais la volonté na ki nango pena souci à groupe na ki nango na bande ko ya to comme il y a 5 personnes des fois comme bo ngamo c'est dit bon etam ngamo na répétition yo ye bien ngoté na répétition ngamoko et na ko juger bon nabi mais à quoi bon na remplacement boy des fois bat bazo ya répétition ndenge balingi donc répétition to pe ça m'a sous-souté ndenge zalar. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est décidé qu'il n'a qu'une la nouvelle vague et pas maman via Queen Madère. Moi ça se Chamalili. C'est dit bon. Si ko tant yo olongwe bongo. Et bongo pour na filmer oyo yo utaki ko jouer na kombo ya sango.
Yo zo remarqué que Yasmine pas ça la n'est pas faux. Alongo li yo pe na kata film wana parce que oza li soute na kata groupe na ye. Papa, non et puis c'est le mot boy. Ngana c'est du bon. Tant dans le bagana c'est du bon moment. Moi vraiment faut beauté électrique et longa bébé lisa c'est rouge dans les arabes aventirté. Le gozo bo mamno artiste comédie bolingi ki bo bino komi kumi soli na place ke ba fan de ba kumi sa. Fini. Oui bien. Bola bango ki bango. Nga celle là ki ngana sens nini. Franchement ngana bosser. Vini na tout remarqué ngai bana poto pe ba ebi na les carabé mission vraiment té. Na évitera moi biloba loba parce que à part je suis un intellectuel. Naza na ba responsabilité ba pesa ngai. Na boyera vraiment ko tchaba makele les choses à la rendre na linga raté. Mais yo to singa ki ba osala botoni ki biso non, ki biso té respect. Respect. Film à Sangwana, ce qui je lis Yasmine Orokata. Wana yena nzambe na. Mais oh ngana yebi nga c'est du bon maman vraiment faut beauté électrique. Oh na yebi que non. Film na bosaki yango. Mais na degré la bosaki na dimension ba memeli. Na limite ka okata ngo. Na yebi so na limite vini. Merci c'est du bon mal artiste. Moi vrai hein, moi faux. Ba bindeka mamango za mabe na yo. Ozobombaka. Yangane ozobimisaka mais ti siko mabe nongo pe na homona te aussi sango na bango mabe na bango ba bombaka mais c'est du bon moment vraiment faux ba tandango rabwe bana poto ba mona mabe c'est du bon ba Fatima raponda ba mona ba mabe c'est du bon ba aussi sango c'est du bon moment to évoluer muke c'est du bon pendant temps au tuyau sali pas joli en smine et le connait il y a grave oyo bénéficier nango comme souvenir sur fan de ta makino c'est du bon moment soit gagner le coup c'est parce que Zala qui na kata groupe joli en smine bon et pas joli en smine non premièrement l'ora makasi na garda au souvenir etikalanga sok na otamola chaque jour so bat babelelinga muke ils ala ba 5 personnes parce que c'est pas donné à tout le monde là voilà vraiment la remercier akae coup de chapeau na remercier akae apesanga ba opportunité oyo tam subobo apesaka ngote na koma pe lelo c'est dit bon so na otamola moi bat ba baby c'est dit bon grâce à Julien Smith na ko za ingrate wana ezama ba souvenir mais à part ça ba souvenir ezé belé na rolo baté. Bah souvenir c'est belé c'est liban kolo baté c'est liban on a pour ça au tangilanga pe les suzuka ka mauvais souvenir hein oyo yo kuta nango na kati ya groupe joli en smine mauvais souvenir na mauvais souvenir tout ça là ka tu la casting à film qui pendaro on a bien jouera tout ça là casting nango il fallait la jouer moi na ya roi président Massasi na jouer moi na nae na préparant on peut bien na répétition lobby tournage ba pisingala mema bateni na ngai et chose grave na ya bona tournage na kuta bakiotia Rabi Mavinga et ça vraiment parmi ba mauvais souvenir etikalanga vraiment parce que na bosaka na se donner vraiment dans la pesaka corps et âme et ça parmi mauvais souvenir etikalanga et pas joli à ça. Et le lobby wana et ça parmi ba bloco zo déranger ba téléspectateur ba la biso ba cher internaute nos bolanda biso ba lobby c'est di bon moment et le ko longwe groupe parce que yena Rabi Mavinga ba koma ki na moi rancune parce que Rabi Mavinga abimakana joli en smine et c'est di bon moment pe a koma ki petit poussin il y a joli en smine. Même pas. Rabi Mavinga na joli Yasmine batikala jamais kobima. Moi je te l'ai dit. Car yonde c'est du bon moment, moi vraiment faux, no bima na joli Yasmine. Au moni nga c'est du bon mona o. Vini nga na biso vérité na radia na mutu o déjà zoa déjà nyonso c'est du bon. Oui, mais je te dis clair. Dans un mout oh déjà zoa mutema c'est du bon. On a biso tanga comme on pese mboto pese. Sans problème. OK, merci Daryl. Je langa c'est du bon moment vraiment faux apese langa mutu zoa mutema na yemo mboto au sala moi bien. Yango na biso na bi c'est du bon pese mbote ba tala. Voilà, yango na zo bisa o. Biso na bango différence ezalaka. Au moni la plupart des artistes balera na TV ceci bango bi tanga comme muto linga. C'est du bon, tangelanga comme muto linga ka pese mbote. Simple. Ma chérie, je te salue. C'est du bon malela fort. Nabenga nabi yo comme sanga zoba. Hein? Place aux ananat. Je te salue. Eldina Karimon. Eldina Karimon. Hein? Moi ça qui toko na kata night. Babi artiste comme des comment flatter bino ka pour na bambongo. Donc c'est ça c'est pas de problème alors. C'est du bon to évoluer moi mouké. Et le koni vraiment longolution na kata groupe joli en smine. O sali que le lo rankine ko tamakasi entre joli en smine na Queen Mother via. De vini ngana zonga non le mo lobia c'est du bon moi vraiment faut attirer la jamais ko bimana Yasmine pe Yasmine ngazana arano na ba jeter ko bimana bactère atana Rabi Mavinga batira lo bimate il faut ba comprendre le quoi nezaka ki non musala ndé mutesangisa bango à part musala relation monsieur zala raté c'est ça vraiment et lo ngana beta c'était ngwana mais et loko esalinga la longwa
na se sentir que na groupe a Jolie Yasmine makambo ezali sous te. Yo posa les sous na place T. Non non non, nga c'est dit bon na groupe wana mutolongola nga zate. Vini nga na c'est dit bon mate, na c'est dit bon ma. Donc ça faute na yo te, ça faute Yasmine parce que a ozaki kobimana. On va comprendre. Faut ça la rambanga, c'est bon, on va comprendre. Je le redis encore. Na tigala jamais kobima na Jolie Yasmine. Pe Jolie Yasmine azarano na ba joana te. Omoni théâtre batu ba confondara. Ceux qui bo jouer neti, moi sina mobile mutuma bo jouer bien. Baliba la tsabine le kwana. C'est pas ça. Toza musala ne muto esangisa biso. Jolie Yasmine azala mobile yo ya lingaka mingi. Oh aza papa ya mwana na ye. Et c'est du bon azana moi sina yo lingaka mingi. Donc jamais na koma babilo kwana non. Ou esaninga la longwa na remarqué que non na groupe wana travail ezali susute. C'est ça. Donc c'est dit bon moment à l'obélo que ça lié à l'ongwa na kata groupe wana a remarqué que travail ezali susute. C'est dit bon moment mais quand il y a bisa biso tout monde que awa moto et indi makas entre Jolie Yasmine na vie à likolo na yo. Conseil ni okopesa na bango mibale pour que tension na bango ezala ya okita. Donc conseil le bezana no premièrement no Queen Mother arano mutuma boye ala nano ba mambote. Moni moi suana moi tant on a zui kozala na ye, tant on a zui kozala na ye azala vraiment moi suma boye a éviter d'abord ba problème. Et na limite que non possédi bomboma a longue groupe ya Jolie Yasmine yango na ndeki sala bango ba ranking. Ce que komi ba ranking c'est que za makam na bango or c'est di bomboma. Or c'est du bon moment, c'est que wani zaba na bango. C'est du bon moment yé aya neka la groupe. Ceux qui vont passer musala bien, makambo bien, rejouer nae. Mais si ça ne va pas, je suis libre. Je suis libre yo lukanzila langai. Hein? Donc ba te belé ba comprendre té na minute oyo moto ko saranate c'est du bon moment donc makambo za oinda. Donc c'est un peu ça. Queen Mother ane mutu te ba ranking. Non non non. Wana mana ebiso je le confirme à lingaka na été babilo ko wana. Là c'était Sedi Bomboma a confirmé que Queen Mother a lingarane babiloko wana ate. Sedi Bomboma awa yo ok na groupe ya Queen Mother. Il okoni oyo komemela bango ya sika o ezala kité na kati ya nouvelle vague de vie. Bon, yango na lo baraka. Tant to lo ba Sedi Bomboma moi vraiment faux. Nazala na moi ki ngama robo. Nazala ki moi ki ngai na sens nini. Groupe nyonso nazala ceux qui n'aient place wana na baksaka implicitement autant mususu bango bactère ba ki wana ba na ngote. Tu vois? Da batikala jamais kozala nango. Donc c'est du bon manenga yo wana bo sentir moi qui c'est du bon mo boy et ba ki sa mi moi implice, hein? La minute où on a vu que Trésor Free ça déjà zotala ngai, un grand designer muto cha malili mikolo do ba la poto tomboya boya kin bo la posa moi muto moi beta no disait bien mutai mara moi moi infographe moi makasi Trésor Free ça j'étais sali. Donc c'est du bon mais moi qui c'est du bon mon na kat na groupe wana na yebi na kuti déjà ba Broly ba beau garçon ba zapi na ba style na bon mais c'est du bon pa na qui c'est du bon na ye. C'est ça. Merci, c'est du bon moment. On a commis déjà Kokoma pratiquement à la fin de notre mission. C'est du bon moment. Nous avons posé kaka 5 artistes et comédiens Oyo Santaka Kebale qui ont joué tout pe ba sepelisarayo. 5 ko baleki ngana jouer. Le 5 ba sepelisarayo. Baleki yo pe ba sepelisarayo. Ah, et bien, vini. Qui te titika, c'est du bon moment. Yoka émission ezenga, plateau ezenga ba question ezenga ba réponse ya yo. Nous avons posé ya 5 artiste oyo olingaka bango pe baleki na ko jouer. Ya on le bat. Pardon, c'est dit bon télévision ça likamwa temps. Bon, na c'est pelisayo parce que le but na biso que non, so le but que aleki na arme talira mutazate muna muntu azana ndenge na yi mais public ne batala biso ba jijak. OK, c'est dit bon. Voilà. Oyo c'est pela na bango. Bon, on a c'est pela bango non premièrement, wana no fona longola lunette. Respect na papa lango na benga un père spirituel, Rock Bodo. Mtaliboso wana yami balé, Bobo Manoka. Oh, fan de son pendant désolé quand la télé, t'es pas de problème, continue. Non. Ok, continue. Viens là, nous continuer. Viens là, la travail. À Paris, na zongi sumke. Hein? Rabi Mavinga. 3. Na yeli susu. Queen Mother. Yara so jouer nga c'est bon on va char de. Non, comprendre pourquoi Mikuna déjà 4. Ah. Toke Yasuka. Parce que 4 ans, nous avons le vieux Tirbo. Le vieux Tirbo, je jouerai pas. Il y a le président Caleb. Il y a Tchanga Malili. Il y a vraiment. Merci, c'est du bon moment. Tu as commis vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Est-ce que tu as un mot de la fin pour la bande de surtout Bantalayo?
bon bandeko baotala ngai bozana bino calme parce que batapoto bando komela mi c'est dibo to mono lisusu te na minute oyo c'est dibo za pas Queen Mother na yebi ke botala c'est dibo na ba chaîne mine c'est pelisa bomona c'est dibo na ba pièce belé bozana bino calme mais kala mingi te hein mpanzo wana babwaka moi sango c'est dibo zala ki bo découvrir ango lisusu et na profiter pe na pesa moi batu nanga o bafandara bazwaka temps obenga moi c'est dibo na pesi Fatima Kaponda Mbote na pesi Cliff Malechila les Triga na pesi lisusu Tiffany Monseigneur Dangwe mon vieux na kati ya Suède bo sana tenzele po bat baye baget bien kazanzele te wana na obwaki na suka hein na obosa na te vient na la Suède Luison Soki atika ngate Yves le Mystérieux baza belé baza vraiment belé donc libangande ya suka vraiment hein il est vraiment na habité Daril aider sungaye parce que basi no surtout poto ba comprendre que mutati ndele demande na Facebook te mutabe ngaye te pour ça déjà na oye moi si dans la night na France non vini ce qui mutu a na posa net ya moi ba remarque à contacter c'est dit bon or Maramalov pas de problème au Bengika c'est dit bon à plus 243 89 83 18 659 vous avez mang na ba numéro plus 243 89 83 18 659 soit toke na Facebook ou taper c'est du bon mboma na pesi ko mbote nanga na Eldina Karimon Souka. Merci à toi Eldina Karimon hein moi ça qui toko na kata night précisément en France na pesi bambo tebele bisika pozio pourquoi pas toi servi la principaux hein servi la principaux na katia allemande Achafaïda bosé belé fondé kabia na kata Suisse mon papa d'amour que j'aime bien boza vraiment ebelé Yasmine Vangu la grande dame de l'Angleterre en tout cas na CP na bino tout ba boza la connecté na émission to fongola masolo qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya hein mon lobeli na bino tous à la scotcher tous à la brancher tous ça les fort tout le joli Yasmine tout Queen Mother tout sur la toye bako oh c'est dépend de qui pour na bango comment est-ce que tu colo kato chakimia parce que c'est dépend de mon pandi voyez ko baby ça merci na banane surtout ya talalelo-news10.com mère Milan Bela dinganga na kati ya Londres mère boss pourquoi pas toi hein Julien Botalatala bosé belé en sarnaté na linga rabino makasi Daril Diwante ça Neville Poutou ya bino yangoyo bye à la prochaine. Merci. Kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 kunga